Shalom, shalom. Nga za se présenter comme on Serviette Lubanza. Naza membre de la association Christ Roi, Christ Vivant. Lelo banda tongo to bimaki pour tous en katia opération café croissant pour na ko aider bandeko bazali banda katia malili ba bazo la libanda parce qu'on vend des athées le moto me banda tongo donc ils ka na opération pour na repéter moi café moi loka moto ko kabona bandeko yango mato utu saka sikoyo yango tout vraiment na libina pesa pe bandeko na biso nyonso ba Holanda biso ba mbote belé ki bazala pe vraiment na bolingo wana ba libanda bazan a besoin de comme ko malili et loko moto ko mela so pe na possibilité zali ko zelate o ko te maka pe ata yomo kaka obimika yomo ko ne loko moko mukie atande ko moko libanda ta bombo kaka ta gâteau o sungi ndeko wana nzambe ana opambola bino en tout cas le kumwezo ngi pa na Yesu na lingi bino mingi bandera biso à Londres toza tout na kati opération croissant café ezo continuer awa na Paris awa salam mingi na mboka bino na pesi no ba biso belé ami. Bonjour, bonjour, mbote na bandeko nyonso bazolanda ngai nga kombo na ngai maman Nicole Kombo nazali membre missionnaire na mobile nanga na kati association Christ Roi Christ Vivant toza awa depuis Tongo pona ko pambola bandeko o bazana posa lisungi na nzela ya croissant na café chaud bandeko wana bazali un peu partout na mboka o ya France toye précisément na capitale parce que mingi bayaka kofanda awa na capitale awa toza na Château Rouge na 18e arrondissement. Donc aussi ici musala yango na lingi na pesa message na bandeko nyonso bazolanda ngai ezala ozali croyant ezala ozali non croyant ezala ozali chrétien et ponité lisalisi esengi nango te mutu kaka za asambelaka ata yo ndeko na ngai yo nanu oyebi oyamba na Yesu te soki otutisami na message oyo okokana kosunga bandeko na wa muke oza nango o partager parce que Jésus a partagé kana biso à l'exception de partage tant avant qu'il na ba disciple a partagé qui lipa na ba disciple na ye biso pe to salango pona lokumu ezonge pa na ye nazo sala publicité ya association na biso te mais nazo sala ne publicité ya Jésus Christ ye asengi na biso bolingo nazo la kisa bolingo na partage ndeko Jésus tant a créé qui mutu aloba qui créons Dieu tant a créé qui mutu na Genèse alobi créons l'homme à notre image donc nangai na yonde kozolanda ngai toza ba image ya Nzambe na ba o baza na pasi baza pe ba image ya Nzambe kosalisa mutu esengi kaka tazala ndeko na yo bobimina libota moko to ndeko na yo bosambelaka na église moko to religion moko te kosalisa mutu ezosenga bolingo otala ke ozosala ngo avec amour parce que mutu wana aza pe na nzoto lokola yo aza créature ya Nzambe donc autant ozosala ngo na Nzambe parce que Nzambe muta créé ye Nzambe wana akose souvenir na ba bienfait na yo na pesimbote na bandeko nyonso tu ya association Christ Roi Christ Vivant ya Paris ya Londres Nzambe apambola bino ba o pe ba yebingai te même bandeko bazana biso pete o nyonso kolanda message oyo na nzela ya internet na pesi bino mbote mingi o ya monike na se na salie mabe na maloba na lobi e choqué Nzambe nasengi pardon na kombo ya Yesu limbisa ngai na lobi kaka nde bolingo parce que Dieu est amour nasengi na biso nyonso toza na bolingo ya ko aider que Dieu vous bénisse.